l'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour le pécheur. Baraba kokova na fête na bango bazali kolia pe komela. Liwa ekoti ezu moko peke na ye. Oh liwa yebi bana bakonzi te. Yebi bana baroi te. Yebi se mabe. L'impolitesse de la mort. Oh liwa eko tatola makita sukaya bomo ina moto. Oh liwa eko panzaka basekele nyonso e sukaya bomo ina moto yango bakumisaka te soki moto nana kufite poto yebite basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto nana kufite poto yebite basekele nyonso ekobima. Oh liwa eyebi mbongo te eyebi eropa te eyebi linganda te. Azalaki na kwa moko très puissant sur la terre. Azalaki na mwana na alingaki mingi alingaki ete soki akufi pone mwana oyo akamplace mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi. Oh liwa eyebi bana bakonzi te eyebi bana baroi te eyebi se mabe l'impolitesse de la mort. Oh liwa eko tatola makita sukaya bamoina. Oh liwa eko panzaka basekele nyonso sukaya bamoina moto yango bakumisaka te soki moto nana kufite poto yebite basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto nana kufite poto yebite basekele nyonso ekobima. Oh liwa eyebi mbongo te eyebi eropa te eyebi linganda te. Tokoki kobina tokoki kosepela mais soki Yesu Masiya aza na bomoi na yo te ezali se pasi ya papa. Oh yes mokolo wana akomtaki talaki na Yesu Masiya lokola mokonzi mpe mobikisi azalaki ressuscité. Oh liwa eyebi elaka te soki liwa ebaki bolingo oyo nalingaki mama na ngai nde akufaki te nde papa na ngai akufaki te soki liwa ebaki bolingo oyo nalingaki mwana na bota nde akufaki te akufaki te. Oh liwa eyebi eropa te eyebi linganda te eyebi koyemba te eyebi elaka te eyebi se mabe bayeba yebi ese abawaida bango nakomibando na ese wete balongiliwa bayambi yawe ete bomoi ya seko.
Can everyone just go back a little bit because we need to move these blocks here, okay? Stand everybody, they have everyone has to go back. The staff can come in and take the lot. Nzoto na mabele nalingi naloba boye soki bozana ndeko oyo asalelaki nzambe malamu azalaki motema malamu bakundaki na bahonneur dans le corps tokitsango na mabele. Ce que je demanderai à tout le monde, c'est seulement d'apprécier sa vie en acclamant. Nazobanda d'abord par une prière. Je laisse la parole au pasteur Nounesh et puis on va leur demander Yaokitsanzo Tromabele pendant que nous rendons grâce à Dieu en acclamant pour la vie de Papa Michel. Père de gloire, nous voulons te dire merci. Voyons te qui Papa Michel. Il a été une bénédiction pour plusieurs personnes. Et il t'a plu de le rappeler à toi. Et sa vie est restée un témoignage. Père, nous croyons que lui n'est plus ici. Ça, c'est seulement son corps qui rentre à la poussière. Nous sanctifions ces lieux et nous prions qu'à la sortie d'ici, il n'y ait plus une relation entre les vivants et les morts. Glorifie ton nom pendant peu de temps au nom de Jésus. On a dit Amen. Amen. Nous écoutons une petite parole par l'homme de Dieu, le pasteur Nounesh, et puis nous allons faire descendre les corps. To profiter de l'occasion de partager quelques paroles nayo peut-être aux gens qui grâce à côté de la chapelle. Quand on a biso katat nesika oyo place eza place à réflexion et l'équipe place à fête la fête va faire ça rabattre invitation mais awa mutazo invitation ezate mutu moko na moko ayaka parce que conscience na ye ezo yebise que oyo ekomeli ndeko komelanga. Alors Job azoloba na biso elo moko na Job chapitre 14 verset 1er. Abi vi ya moto nyonso oyo abotami na mwasi na mobali ezaka mukuse meninganaka. Eza mukuse mezo ningana. Eza kwa mai batie na kopo ezo ningana. Pe bazo tatola bolamu pona ye. Alors pourquoi pas to célébrer Nzambe pour la vie à Papa Michel. Nzambe, merci pour ces cadeaux. Oyo pesa kibiso, lelo tozongise na mabele, to pesio merci. Ce qui est important, c'est yako vivre vie, même si c'est amouké, mais à la vie mo kito kopé à qualité à malam. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant nous voulons kozongisa nzoto na mabele pendant que bazo kikisa pour na bolamu ya Papa Michel. Pour na bato bayebaki, nous allons acclamer le Seigneur pendant que tozozongisa nzoto na mabele. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Yesu, Yesu, akobiangama, oh natikame. Alléluia, oh il est vivant, Alléluia, oh il est vivant, il est vivant, il est vivant, il
The grave diggers will clean the gravy and then we can put the flour. Is that okay? Is it getting a bit heavy for you? Les amis, if you go round that way, you just go, are you okay? Do you want to go back to mum? vous me prêtez la parole s'il vous plaît. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez maintenant la famille. Écoutez maintenant le programme. Après Awawa, nous avons quelques membres de la famille qui veulent bien parler. Ce qui va s'illiciter Koloba. Donc permettre que Bangoba ya Obwaka Mabele et puis ma fleur de Rotikango na Likolo. Il y a quelqu'un qui a perdu sa bague. Où est la place ya Obungi sa bague à Tayomongo. Alors, ce qu'on a dit que au point ce qui bague na yo, le côté yo ya le côté à Tayomongo. Au point ça on est. Alors, Toyoka d'abord la parole il y a famille et puis maman la femme va parler à la femme. En tout cas, Michel, na kombo ya libota lelo biso tokabwani na yo na musuni boye na miso tokomona yo te mais tozali na elikya ke ozali kati na mitema na biso se bongo na mayemanso oyo osali awo nseye avec oyo nyonso toyebi toza na elikya ozali kosiege na nkembo epai ya tata kende malamu zala molobeli wa biso mpe baninga oyo nyonso tu balandi biso tika ete bozongi na biso ezala mobele na maboko ya tata oyo yo ozali kosalela ye banda kosalela awa ate Michel. Les amis, écoutons, maman a une parole. Hein? Oui, maman. Avec l'espoir, tu vas retourner à la maison. Malheureusement, ce n'est plus ta maison, plutôt le cimetière, Michel. Michel, pourquoi partir très tôt? Pourquoi laisser les enfants orphelins? Pourquoi laisser tes enfants orphelins, Michel? Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je t'aime, Michel, je t'aimerai toujours. Que son âme repose en paix. Michel, ouais! Non! Michel, pourquoi laisser tes enfants orphelins? Ah, non! 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 Nous allons permettre maintenant à tout le monde de jeter la fleur. Pourquoi laisser tes enfants orphelins, Michel? Ça fait la main. Ça fait la main. Non. Ceux qui ont des fleurs, ils peuvent venir laisser les fleurs. Si vous laissez votre fleur, vous jetez la fleur, maintenant rentrez par derrière. Voilà la fleur, allez au bois quand même. Pourquoi laisser tes enfants orphelins, Michel? Pourquoi? Pourquoi laisser tes enfants orphelins? Michel là-bas. Si vous avez terminé, rentrez un peu derrière. Michel okoni ndako oyo yaya oyo asali yo boya akozanga kimia Michel. Michel, pourquoi partir très tôt? Tu as laissé les enfants. Christophe, papa la Christophe à Michel-Ange.
Nicolo Bag. Ah, ça va, tout ça va. Nicolo Bag, yakozwa. Hallelujah. Hallelujah. Oh yes, hallelujah. Nzambe, Nzambe nangai, Nzambe nangai, oh, Nzambe nangai, Emmanuel, Nzambe, Nzambe nangai, Nzambe nangai, Nzambe nangai, Emmanuel. Motema nangai ezalaki na gauche, ya komisi yango na droite, or droite nde esika ya pardon. Nakotalela nani na soki oh Nzambe, Nzambe nangai, Nzambe nangai, Nzambe nangai, Emmanuel, oh Yahweh, Nzambe nangai, Nzambe nangai. You're not looking for the ring. Remember? That's right. Oh, we found it, didn't we? We found it. And all the families and children, you've really done in prayer, honestly. So thanks for letting us have the privilege of it. Okay? Thank you. It looks beautiful. It looks lovely. I'll say goodbye to you guys, okay? Anytime I'm up here, I'll always check the okay? If I see the name plate already yet, I'll put new one in. Emmanuel, mokolo na lelo, mokolo nesengo, toko yembela Nzambe, mokondi na bakondi, toko pambola Nzambe, elombe mumbaye, to kokumisa Nzambe, libanga na tsalo. Hallelujah. Mokolo na lelo, mokolo nesengo ya, to koyembela Nzambe, mokondi na
lokola Yesu elombe mobali tokokumisa Nzambe libanga na talo. Oh yes, nakotalela nani soki nataleli yo te na ngambo ebale omemi ngai Yawe. Oh Yawe, yozali libanga na talo. Haleluya. Oh Nzambe, Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, Emmanuel. Oh Yahweh, Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, Emmanuel. Hallelujah. Bambongo te Nzambe eloko te, napesi balata te Nzambe ata bawolo te, yo pe tolinga ye mpona makasi na ngai te, yo pesinga sante kitoko mpona koyemba na ngai te. Oh napesi bambongo te Nzambe eloko te, napesi balata te Nzambe oh ata babiju te do selinga ye mpona koyeteya na ngai te, bamingi tokolaka na bango lelo basila kokufa ye, bamingi topotama na bango Nzambe basila kowa to batelinga mpona koyemba na ngai te. Bolingo na yo eleki bibale na minene, ozingami na nkembo banjelu bakoyemba mpo na yo mokonzi na bango ya Ozana, 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 Ozana. Bolingo na yo eleki bibale na minene, yozingami na nkembo banjelu bakoyemba mpo na yo. Azale Moussali pour la prise de votre vraiment c'est ça. Merci. Merci. Vraiment na bino bandeko. Na bino bandeko ceux qui pilotent les qui passent. Mais bino vous avez déjà si ceux qui te réussissent c'est grâce à
ntumbo etebe ezalaka toyeba programme ndenge bien que 57 jours depuis le 18 février 1957 vanda naboya na mosala kimia yakei tozomoni boye te mais aza na ngambo alobi si tu même ne pleure pas je suis passé de l'autre côté que mon nom soit prononcé à la maison comme c'est fait ri seka na oyo toza koseka ensemble sambela mpo na ngai sambela c'est-à-dire zala permanent près ntango nyonso bakobenga yo Michel azalaki Michel tokuta na Paris Michel yo wana taliste nini Eurostar ya c'est-à-dire yambala kaka yo wana komi mais ikambo te akei mais atiki misala na ye yango nde jour mosusu otambola na yo namona yo semeki ya Michel vana mela mai c'est ça c'est-à-dire na misala ya sali nous aurons que dire les bonnes choses et dire mais il perdurera na ba misala ya sali ya merci j'ai pris en tant que l'homme de Dieu dans mon bureau de l'homme de Dieu et non en tant que son frère parce que on a utilisé le ministère dans la vie. Grand frère et nous allons prier que Dieu a Kambabiso au peuple Oyo et se manifester sur la famille. Nous devons arrêter ceci parce que nous avons le pouvoir de la vie et de la mort sur notre langue. Nous devons utiliser ce pouvoir d'arrêter ce mauvais vent tout autour de la famille. Implorons la grâce de Dieu, nous avons appelé Samboulou, tout le monde a le bon qu'on a d'ouvrir l'entrée au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous te disons merci parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute grâce et toute faveur, Seigneur mon Dieu. Nous te rendons grâce à toi la gloire et l'honneur, Père. En ce moment, je me lève en tant que ton serviteur et dans mon bureau de l'homme de Dieu, Seigneur. J'implore ta grâce sur toute la famille et je me lève contre tout esprit, Seigneur mon Dieu, qui ravage, Seigneur mon Dieu. Que cet esprit qui ravage éloigne de cette famille au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous voudrons vivre dans ta gloire et voir ta main dans toute la vie de tout un chacun de nous. Que la paix et la protection divine de notre Dieu, de tout puissant, Seigneur mon Dieu, soit notre partage. Il n'y a plus de relation entre les vivants et les morts. Esprit nyonso oya poursuite ya mabe ezala mosika na bomo na moko. Rien que le Saint-Esprit de Dieu règne dans nos vies parce que c'est lui qui a le pouvoir de vivre en nous. To pambolio zambe to kumisio na kombo na Yesu Masia to bonde amen. Amen. Voilà. Michel il y a le baiser belé quoi. Il y a Michel Madong et la famille. Et ça ne peut pas passer à trop donc ceux de l'Oba donc ils ont la au thème la team des Oloba. Michel Ali Madong il fait partie de ma famille. Tout ça n'est pas un bébé. Ils sont na plein sol parce que dans une considération dans la Katina. Moni mon évent dans la Kimi. Jali, c'est bon, mais non, côté. Parce que les hommes n'ont pas passé. Ça n'a pas passé. Mon amoni ban Michel a quelqu'un qui sont donc merci. I'm here today for the funeral, and it's not that it's so hard to think about Papa Michel. He's the best uncle ever I could ever had. Today we came to the place where you meet him and stuff to bury him, and I was very upset to bury him, and it's life, because life when you grow up you're younger,
and when you turn older you have to live like that, and that's very sad. I know it's been very tough to lose Papa Michel, but we still have him in our hearts, and we know he's always going to be there for us when we're working so hard and we're upset. Make sure he's in a better place right now and he's okay. Thank you. I just wanted to say that today is the day that we say our last goodbyes. Even though it's tough, we all need to know that we can't live forever. God chose to keep him safe in the skies, and he needs to fly high. Rest in peace, Papa Michel. I always love you. You're my favorite daddy ever. Hello, I'm Kira Omana. I'm Papa Michel's niece. All I have to say is that may God bless him. He was the best uncle to everybody. He brought everybody the best he could. Even if it wasn't good, he still bought it for them. If they were through hard times, he still did the best he could for everybody. May God keep him safe in the skies. Everybody misses him. Hopefully one day we get to see him again. Hi, I'm Chloe and I'm Papa Michel's niece, and I just want to say that maybe he's in a better place, and he was the best uncle that I've ever had, and may God make him have a nice life wherever he is. Make sure he gets welcome in his new life wherever he is, and we all love Papa Michel, and we all wish that he was here, but he's not around no more. And rest in peace, Papa Michel. Lelo tozaki apona journée à lelo pona Papa Michel. C'est mon oncle, aza oncle na ngai. Aza décédé a utilika tukunye lelo, donc message zaka ke sali biso pasi tozaki a lelo pona journée na mkola suka, donc batnya sopazaki famille sozalaki, donc passe na mutema menzami moko yebi parce que zata nzami moko yebi, et puis tout ça en famille pour na honorer pour na mkola suka, donc message zaki ongana aza oncle na ngai naza nevi na ye, donc merci beaucoup pour na bino sopazaki pour na soutenir biso pour na famille, donc nzamba pambola bino, merci. Yes, Papa Michel was, I was his bridesmaid for his wedding, me and my little sister, and that day was an amazing day, but today's a very sad day, and I'm gonna miss him so much. He was always, every Christmas, he would come round and send letters, he would send Christmas cards to our house, and I've never seen anybody do that for us, but I just thank God that he had his life, and he was able to be a good husband and a good father to his children. I really look up to him because he was so lovely, he was so nice, and it's such a shock, and it's so sad that his life is gone, but I know that he is with Jesus now, and I just pray that the family and Yashushu just be happy for the kids. Continue to pray for your kids, continue to be strong, you're a woman of God, and yeah, just be strong. Thank you. Boya Michel na go benge yaya baleke bele na bandaki na mariage ti na succès akeya tiki biso bon nazana mingi ya olobate kaka kuna pa akena ibike nzambe ya pemisa him atalape mwasi atikali ya pese makasi po bokola bana na ye famille pe bazala pe na makasi. Papa, merci. En tout cas, que son âme repose en paix. Donc, on n'a pas fini ma cache. Donc, nous avons fait le mieux que Michel. Si on a maman Doris, on a fait que moi, je suis fait une pour mingi akansake maman Doris lema asa msalati. Maman Doris lema asa msala. Ngana na Michel Kala, je m'excuse. Na Michel Kala. Ava kutu libala na wana ile Kala ava kutu leti kutaya sa photo. Donc ce qu'il y a vu comme ça peinture na ndako, peinture. Et après Michel. Donc les là ça va comme se souvenir wana que na comme ndako na nga, ah wanga na peinture na ndako, c'est que Michel mtakakisa ngai.
Donc ils ont permis à souvenir à bien en porter qu'on a, ils ont gardé qu'on a. En tout cas, nous tout le monde à l'âme. Bon, qui va témoigner, toi, on a pas. Toi, on a pas. Si tu as tambour à Michel, on a fait, tu vas te faire comme mobile, on a mais, à ça mobile, tu as dit beau frère. Donc ton père de Kenza, nous tout le monde a fallu dans ta famille. Oh, il y avait que soutenir, nous tout le monde, on est sur Benga. En tout cas, tu as pas si merci, mon petit photo. Merci pour l'assistance, mon petit photo. En tout cas, merci. J'aimerais dire un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin sur ces drames qui viennent de nous frapper. Et vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait et que le bon Dieu vous bénisse. Merci. Nakumisi Nzambe na nyonso ndenge leki Nzamba zona ya lokumu malgré to perdre muta munene oyo muta bolamu nyonso zana besoin na ye a manifestar ngu en tout cas maloba ku tezozanga nga ya koloba mais to remercier ka bato nyonso makambo nyonso eleki calme penza ndenge tolingaki tokundela na honneur nyonso aleki na kozwa ngo yo nakumisi ka Nzambe. Yaminga lobeza te topesika Nzambe merci parce que yenda pesaka yenza azwa kaza décision na ye et cause a surprise pour na biso pour tozana pour ça na ye to yeba kaki hôpital a ozonga nde ba nyoso bakendaka mais Nzambe a décidé autrement donc topesika Nzambe merci nde Nzambe mo alobaka bilobane lobi ce qui tue par l'épée périra par l'épée. Ce qui est mokano Nzambe Nzambe lokumu so eza mokano Nzambe te onyo so bomaka yepa okufaka toza mabele tozonga mabele mutu moko otika éternellement na se moi o azate yango na ngena lobaka en tout cas topesi Nzambe merci parce que to bandaki na ye to sukisi en tout cas kimi ezalaki ko papa Michel azali muta kimi azali muta lingai batu en tout cas emonani quand même tina suke emonani malgré pas ces ananu pour na ngaso ba bomba batu na mort na ko bomba eta inane to na ko talo ndira zakaka po lelo pe na moni ke sili to moni soute mais Nzamba zo lokumu na nyonso leki yango kana ngena lo. Bon, bonsoir, bonjour, bandeko nyonso. Nga kum nanga omoi. Na mwana papa Michel. Na nièce na mwana e. Deza boy papa Michel azali mutema malamu. He had a really good heart. He was giving, he had a big heart. He was always welcoming. He always came round, he would crack jokes. I remember one time he saw me on the underground. I was going to work in central London. I was like, Vie, you okay, wap? I be, Betty, you okay, wap? I be, don't be so embalekas. Asimbangai, I think I tino pita person no sala. I think I kota ben abi, Vie, aba kota, ka bongo te abi, Petit, c'est bon, et simbi. Pa Michel, est mutumoko, ko benge n'importe air. Tongo butu pokwa amutuma fan biso mutema atanzo teke me esprit ezakaka tokobosana ka jamais na vie balba batususu bakufi tozengeka akende ka Nzamba yamba me ye toyebi penza Nzambe yamba ye aye mutema malamu mutema pembe Nzamba sunga ye aka na biso na mutema na senge ba bisous ba merci tout. Bye. En tout cas, na pesi badon surtout merci na oyo ba c'est ça biso ata climat et ça n'était dérangé mais to kumisika Nzambe makamna surtout eke bien. Michel Penda aza mutu moko azwa problème na mutu ata mukolo moko te. So zo sale loko okoki yango te azo seka yo aza na cri na ye moko abwakaka. Okaka mutu ambasu. Ozoko sale loko te pesa ngana sale la yo. En tout cas na habite so na kokobosa ne mais Nzambe kaka asunga pena to kobosa na tamukolo moko te po aza pena mutu bien makasi mutu bien azaki pena beau frère moko on dirait kaka yaya on dirait penda yaya mais en tout cas to perdre penza mutu moko il fallait pas que na tango yango ka ona ngai na loba merci. Bon ngaza belete a loba na loba ka ki ngaza na mama kulutu mukolo na ya baleki nyonso
Michel azalaki beau-frère mo malamu. En tout cas, azalaki penza ko aider na service union soso osengi ata na air ni soka bosanya ko ya ata air ni so ko sisa service osengaki. Azalaki penza na motema moko pembe problème na motote. Mais eloko ato senga ke nzamba ya molimo na pe malakimia. Na ko senga pe su ke nzamba pe sa petite sœur courage pona abokola bana po bana batikali mike. Donc nzambe penza pe sa petite sœur makasi biso pe to soutenir petite sœur pour te abokola bana o Michel atikeli baza mike. Nzamba ya molimo Michel en tout cas azaki vraiment motema pembe motema malamu donc na ebi kunde na oloba ba loba musute mais en tout cas nzambe penza ayamba na kimia. Merci. Bonjour, bonsoir, ça dépend du temps où beaucoup de message on a fait ça. Le 15 avril 2021, c'est un jour où tu rendre dernier hommage à notre frère, notre cousin, notre grand frère, notre papa, Michel Mao. Michel Akoufaki. Léoné Tukundaye. Malgré tout ça, il y a un confinement, il y a trop dur, mais quand même, il y a un signe, symbole qui est avec un bateau, avec un bien battu. Michel a dit que Bandakin, tu as un négoce, tu voyages à Londres et à Hollande. Tu benga nindini Londres qu'on a si Londres awa ça va a préféré à Londres awa vers 94 et on a dans Bristol nandingi beba ya nashushuna nandingi ba botibana tu passer ba maman moro très bien aillé pour sa famille sa grand frère donc sa mutu obse ndako mais liwa et ko se prendre biso et Michel ya kei vinaye katam kilo oyo et sili tout tikali tout continue karalit atiki mos nabana donc to lembaté de temps à l'autre quand monani ko ko mona mosi nabana donc biso o de tikali na moki to milengele to ba ko sala malamu to éviter ba conflit to éviter ba makamela danga tina po mukolwe e ko zoyo ekutayo sembo et puis et ça la bien pour appeler battu pe baya na balam oyo o sekata mokili oyo. Donc courage de la famille, courage de Matinoso. Nous allons battre. Merci beaucoup. Bon, et là, on a pour Michel. Oui, ils ont passé. Ils ont sangmo ya passé. Nous avons vendu qui bo mesani et bozo kabolanyoso. Les là tiki bino a passé mais il y a ma question ngala tika nango ils ont souvenir ezake. Mba liboso tonga na okota na mboko na okita na aéroport ye mta simbanga na liboko na aéroport akotsanga na mboko do ye mta laksenga presque nyoso ne bandeli wana bakayu ba makamnyoso donc ba souvenir na ngo tellement ebele eza banzela makamnyoso alors si tokutana na ye to bande ko kutana ndepsaka yo so tokutani na yo faut goûter à Jack Daniel. Donc, minga oloba pendeza te tozana sous émotion. Eza makambo oto ya récemment awa. Donc nzambe kaka ayeba kosimba mitema. Ayeba kobondisa mitema. Asunga bana batikali na mama na bango apesa makasi a pouvoir na ba besoin na bango nyonso. Donc nzambe naza mettre ya temps ya circonstance ndezo bakaka ke na circonstance nyonso fo okumisa ye. Donc tozongisika lokumu kembo ezonga epai na ye. Donc merci beaucoup na suki ya. En famille awa na grand frère oya biso nyonso tovandi awa. Il a outi Belgique, je crois azana un mot à dire ndenge tovandi boye so toko boyoka ye. Bandeko en tout cas na pesi bino lisusu merci mingi na ndenge bo leli na biso elongo moto papa Michel
Tikino Lelo, ça fait au moins plus de 57 jours. Tovanda na mabele, ti Lelo. Nango, lokumu tozongisi na nzambe ndenge tolobaki. Ndeto sangani awa, je pense bien, soto silisi ko communauté o bapesi biso. Toza bamboka misika, moto na moto, asinga nzela, azonga. Toza sosona eloko mosusu tokosala te, topanzi ke matanga topanzi. Mais pona o etali ndako na mwasi, peut-être botuna. Biso la tradition ndenge moto ka kokende lelo, bo banda kaka bo sala nini ezalaka te. Nous devons observer un temps, les jours J, peut-être après 40 jours, après ce qui nini, on pourrait revenir tout solana botaya. Moi c'est la biso pour te libérer parce que aussi ndenge Michel aki aussi te libérer ya wonde to ko sala à la hâte à observer dans moi temps et le reste on verra après mais vraiment une fois de plus merci ceux qui binoté dans la biso musika mais l'union yango balobi l'union fait la force tomituna est-ce que likambo to kokoko to kate mais tokoki yango yeyo akei atiki biso na bilembo bana bango oyo des fois ozana te napesaki mbote kaka namoni mwana Michel oleki opesi mbote ça fait du bien parce que bano babosana biso te mpoka nde toyeboye ndenge akei esili moto moko kutu te meme kotuna meme kopesa mbote ezalaka bien te baza bana na biso mwana so aza na libumu ya eza ya mama mais so abini aza ya moto nyonso tout et voilà vraiment une fois de plus merci lelo même na Kinshasa même na mboka matanga topanzi pour déjà ça fait longtemps corvé nini o bato bavandi pendant tout ce temps ti to ya okoma mokolo lelo vraiment bo bakita na se bazonga na bambeto na bo balala et la vie continue. Merci en tout cas. À chaque fois, tout la reconnaissance et le cognon sont dans ma salle de Rabiso. Nous avons relié la messa et la grâce et ça m'a peu importe où vous trouvez les canangos. Je crois et vous avez mal montré que ça reconnaissance pas dans Zambé, tout bon de pas beaucoup. Tout pas mourir pour nous repérer ça biso oyo et mon un moment difficile oyo. Dans ce bateau dans un côté mais biso toujours grâce aux gens qui toko kanga miso biso ban so to bon de pas beaucoup oyo pour être temps pour tourner yango. Yemo Nzambe de kuma zongi pa na ye. To bon de na komona Yesu. Éternel Dieu notre Père, na komona smasia mokonzi to pamboli Nzambe. To tomoli mingongo pona ko lakisa reconnaissance na oyo zali papa malamu nkolo. Yahweh otamboli na biso uta banda to uta na situation oyo na tango oyo to savani Nzambe ezali tango okumisa kombo na yo. To pamboli pona bilei opesi ne sika oyo Nzambe. Yahweh to zo pamboli yango po ete Yahweh maboko oyo contribuer e pambola mape. Abeleli makila na Yesu Kristo oyo soko ya roleka mai makila na yo epeto la biloko oyo et sanctifier yango enfin ete ekolia biso nyonso Nzambe Seigneur mon Dieu et contribuer na santé moko na moko kasi oyo nyonso ekozala na lokumu note na biloko nkolo to bebisi yango na komona Yesu Masia mokonzi tika komona yo komisama to liango na komona Yesu Masia par action de grâce to bondé to amen amen bon appétit à tous amen. Esika nyonso bozali na mokili mobimba yala elike na biso eza na grand soleil Yesu Masia okuble papitsona bote bapesa na malia yango ekomande losambo kondo Yesu bote bapesa na malia yango ekomande losambo kondo Yesu mbula zomi na malongi ngai nayeba Nzambe te kondo Yesu bango balangwe nde lotoko ngai nalangwa nde molibwe kondo Yesu bango balangwe nde lotoko ngai nalangwa nde molimo yaya kondo Yesu biso toye lelo koyembela Yahweh
Kolo Yesu Obiso toye Toye lelo Koyembela Yahweh Kolo Yesu Ombote bapesa na malia Yango ekomande losambo Kolo Yesu Ombula zomi na malongi Kana yeba nzambe te Kolo Yesu O bango balangwe nde lotoko Kana langwa nde molimwe Kolo Yesu O bango babidi chakuli bondanse Nabi na changa na tolo na ye Kolo Yesu Obisoto ye Oye lelo Koyembela Yahweh Kolo Yesu Obisoto ye Oye lelo Koyembela Yahweh Kolo Yesu Yembela yo Jambe na bika mwae Kolo Yesu Yembela yo Jambe na bika mwae Kolo Yesu Maria lo sako esa ya nsambete Kolo Yesu Obeta milolo e azali na babo Kolo Yesu Azali kosala nzambe na nguya Kolo Yesu Jambe na bise Jambe nelunga e Kolo Yesu Jambe na bise Jambe bika mwae Kolo Yesu Yembela yo azali na babo Kolo Yesu Jambe na nguya e azali kosala